babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya lieu moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza Congolais ya Brazza nga Congolais kokabola te na Lingomba frontière ezali te, frontière ezali mapota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza Angolais, anga na kaboli oza Congolais ya Brazza, Congo RDC non, soki osali bongo opebisi pambate les trois Congo et autant Afrique mokili mobimba. Alors soto bibi tosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tolingi nde tozala na biso kimia, surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo, ezali Angola, Angola ezali Congo, ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na njutu pena milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tambalisa mokili mwa biso ndenge Nzambe apesi biso yango kasi pana tina l'orgueil ifo ngai mutu wana yete ye kuna yete ifo ngai kaka soko tosale ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko soko topesa na ndenge wana kilo antuka tata Nzambe na kolo Yesu ni musantu akosepela biso sinon na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali pwana nini pwana bozangi iloko wana toloki bokonjo bali kolodi bosote tokolukaka yango solo apamba teto tuni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge pa specialiste batundi kasi pamba teto seto mesani kulata kabiloko ya bango banda tango na tozalaka bamumbu toyibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana tokadisi eti tokuki te eloko ezangi biso Tata sima wanunginye yala ke yala munza ya mimba Tata sima wanunginye yala ke yala munza ya mimba yala ke yala kakasi Papa Simon Kimbangu Kangami est l'incarnation du Saint-Esprit, celui qui blasphèmera le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Samba est la nouvelle Jérusalem où demeure la Sainte
le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. La cité sainte de Nkamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Nkamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Nkamba est la nouvelle Jérusalem, où demeure la Sainte Trinité. Papa tuzokolela nani tata mfumwalo ayokela biso mawa biso le tuzokolela fanayi siko tango ikoki Tata Fumolongo! Tata Fumolongo! Tata Fumolongo diangela kutima pasi! 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 Ona nini kaka biso bayindo? Obana okobamana! Koswamino! Kowela! Bitumba! Tata Fumolongo! Tata Fumolongo! Okoki koyekela biso mawate! bokati bwa tata nzambe bopesi ngangu ye etela ya kutelama na tongo na mbeka kina koka kite kasi soko na ye ezaleka kabele bolingo na ye bamama batata bandimba papa Simoki Mbau tokomi lelo le 8 décembre 1991 biloko mibale oyo nzambe yatie esika moko bikotungusaka biso nzutu pe na molimo. On va souder, on va tout faire. Il y a une petite cérémonie, donc je t'ai dit au petit Saconnet, hein, c'est bien ça, au temple du petit Saconnet. Donc à quelle heure au mieux on peut partir au petit Saconnet? Non mais bon, moi je prévoyais à 13h30, parce qu'il y a la soudure en haut à 11h hein, chez vous. Ouais. À 13h30. À 14h, la prière. Oui, mais eux, ils partent à 16h30. Enfin bon, comme de toute façon, on va tout de suite après à l'aéroport, vous avez le temps. Hein. Alors, on fait à 14h. Parce que moi, ils peuvent partir vers les 13h30 comme ça. Alors, 14h. Bon. Kasi okomona na kaka solo loko ezali na yote. Ebiso moko pituzali komona vide ezane biso. Kasi tozali kuluka nzila te mpona nindi vide wana tokomble yango te ekokaki ete tomoni vide na kati na ndako na yo nde eloko moko ezangi okoluka nzila mpo ate okomplete eloko wana mpo ate ndako na yo ezala vraiment complète. Kasi moyen ezali te totiki vide wana biloko mosusu tokuluka kasi oyo vide ezali constate na yo moko ozali komonaka yango kasi ozali koleka kaka omoni oleki na yo malgré ezali likambo moko ezangi yo makambo mosusu wana koluka nzela mpenza makasi mpo ate obongisa
kaso kuti wana moyi tetika totikala na bisu boye or toko kutikala kaka boye te soko to kutikala kaka boye baninga donc tina to sengela ke indépendance to yibi yango te soko to senga ke indépendance peut-être dans libre peut-être to mi ko kisabisu moko to mi mona kende to zala ke capable de to mi sali la bisu moko et to mi ko kisabisu moko. Bien de sang depuis Sakon, moi j'ai le 764-62 21. Je vais faire une petite explication de Lidon. Il y a notre pasteur, c'est lui qui prend. Il entre en contact avec le pasteur responsable de la Le pasteur Christina. Donc, ce contact, il est avec le pasteur. Je vais téléphoner à vous. Il ne fait pas encore 7 à 14 heures. Obesi biso mabele ya talo Afrika, Afrika, Afrika etonda bomengo Afrika, Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango. Obesi biso mabele ya talo Afrika, Afrika, Afrika etonda bomengo Afrika, Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango. Otondisi biso biloko ya talo Afrika, Afrika, otondisi biso biloko bipai na Afrika, kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele. Otondisi biso biloko ya talo Afrika, Afrika, otondisi biso biloko bipai na Afrika, kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele. Obesi biso mabele ya talo Afrika, Afrika, Afrika etonda bomengo Afrika, Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango. Obesi biso mabele ya talo Afrika, Afrika, Afrika etonda bomengo Afrika, Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango. Otondisi biso biloko ya talo Afrika, Afrika, otondisi biso biloko bipai na Afrika, kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele.
Tokondisi biso bilongo ya tano Afrika Tokondisi biso bilongo bipai Afrika Kasi Afrika eloko moko ezangi biso Semayele Rapidement depuis 1999, on a fait ça par avertissement en clair, on a envoyé du service mission à ici. Nous avons très beaux hommes. Les civils physiquement, pas spirituellement. Papa Simon Kimbangu Bakangi, les alliés, maman Mouna Sini Moussala. Maman Mouna Eleki, Bélé, Kassi Moussala, n'est pas dans le kilo. Le papa, le parent de la maman, 1946. Ok, maman Zalina Bisso, Bana Bazali. Assurance Zali, que continuité à Moussala et Pasimo Kimbangu, le Bino, le monnaie passe. Et Koki et Zali garantie. C'est au côté de Bana Kotinda Bisso, de maman Kotinda Bisso. Et ça va en macasse, et ça va en Ouya. Olobaki, la mois de janvier en Boulogne. Et ceux qui sont mis ça de Tokyo, ils n'ont pas dit tout naté. Papa Bakei, Batikeli Bisso message, Nini. Au Bakei, Kakabo, Batikeli Bisso, le loba mon côté. Au précisant qu'il m'a l'âme, ou bateau, Batana Bakassé, Bazali le message. Et ce qui est là, il y a un article qui est Bible, article qui est Bible. Il y a un article qui est Bolingo. Ils sont mis ça de Tikeli Bino Bolingo, Bible comme ça. Papa Tessabi sur ma casse, pour être, pour respecter les recommandations, pour être temps où c'est de Bolonga, pour rejoindre les Namboka et Nkembo. Kuna et Sengwezali, les séparations physiques et du passé. Parce que papa n'a pas biso. N'a pas biso dans la digne, n'a bino, ou ta maman, ou ta bana, ou ta biso banso, la chrétien banso, ya mokili mobiba. Tangu bino bokeyi kuna, tulibi ke mokili ndiko yeba. Bandi make solo, tata Simon Kimbangu azali Nzambe. Tata Nzambe nkoloyiso bapila kiye bango misato moto moko. Papa, topesi yo merci mingi de faciliter biso ba démarche. Tozalaki un peu désespéré parce que tozalaki na indika ki okosunga biso pamba te lobi ntango tokende kuna balobi na biso ke démarche kokaba il faut un minimum d'une semaine. Mais lelo tokeyi makambo nyonso na gentillesse bayambi biso vraiment tokotozongi biso botondi. Na parti oyo tokozala awa na Suisse uta kuna na Bruxelles tikokende na biso na mobembo ti kuna na Zaire maso ekosalama kuna kotala te monguna aleka liboso
yo si olonga na yo bandakama tosengi olongisa biso tozala posa kosenga mingi kasi papa nini tosenga oyebi te tobele masumu na biso limbisa masumu na biso kombo ya moko na mokate mokanda na bomoi alors tosengi te tujelikaki tokozwa yango na kombo ya tata ya mwana pe Libo Santo. Amen. Yo,
Chiffre 3, chiffre 5 et chiffre 15 yango ilubinini. Pamba tebisu tuzali na bisu bakufa misu. Yango na tatanzame kole zulumu sa tuza kusenga ke temukiri mwa bisu. Ezali kado yonzambi opesi na bisu. Ndeto serele yango tolele yango tolatele yango maso na bisu zambi na katile mukilungi. Pamba tezali paradis terrestre. Batu bandimite. Yango na confusion ici ekoti. Na batu wana babengi ngai vampire, sorcier, rose chrétien,
magicien, franc-maçon. Yon se tuwa na pwata kuzipa mabena bango. Kasi etikali mukai kubima. Yango na nzambe tata nkoli yezu musantu tosenga mukinu mabisu kimia. Afrique mobimba tikati yango ezana kimia. Europe, Amérique, Asie, na Océanie, yango pezana na kimia na kumunda tata mwana pia ni musantu. Amen. Allez, toka na malamu bossa l'attention na babalabala na kukata bossa l'attention pana ba mama batata okumbi tata mwana peli musantu ya de boso do kulubila makambo oyo Italie, République du Congo. Conférence na bango isili. Bajui oyo akotambulisa Conseil national na bango. Bajui bandalobi na pokwa Premier ministre. Tobonde. Onkumbi tata mwana mpe elimu santo. La démocratie na kati na mukili mu Afrique ou bien na continent Afrique ekotelaki ndenge moko ya mawa ekokaki ete asilisa bana na Afrique baoyo batindaki yango pamba te banda tozalaki ba peuple colonisé manso tozalaki kusalila ezalaki kotinami be kotinama bene na bango na maoyo ya mabe tosi tosali na maoyo muke tosi tosali wa kitoko yo nzambe tata nkoli yezu elimu santu osi yo monini yango esika tosi tokomi Dokumi na 1991 ya solo tozalaka lokola biloko bizala kuyiba tina na likambute kasi na République oyo tozalaka kubenga lobi République populaire du Congo ya solo na sepeli yo nzambe tata yonkoli yezu elimu santu oko kaka kulela na bana malgré totune na bino kasi osalisi bango makamu na bango esi esili kasi masili nanu te yo moko osi omoni esika nini bato babumbani na makanisi mususu ya kitoko mususu ya mabe yo nzambe tata nkoli yezu elimu santo toza kolela epai na yo pate bakoka komitambulisa elongo na yo nzambe na biso pamba te soko tiki bango bakoka te mokokisi mosusu azali tebeli yo bazali na kimia tosengi yango nde ezala dibela ezali te nde situation provisoire etango ya tobandi kosala na mabe salisa bango tata baoyo baponami yo nzambe tata nkoli yezu musanto lata bango nzambe wa biso likolo nzambe wa biso se mpo ate bakokisa batambulisa République du Congo na ndenge yo olingi ndenge elingi mutu te kasi ndenge elingi yo kutala mabe oyo tosi tosali te tosi tookisi yo soni mbala na bala kasi papa de kama moko alobaki na 1921 nde makosala maliboso na Congo ebongo yango ya awa na kati na mokili mwa biso na Zaire nzambe tata nkoli yezu musanto soko bango basilisi na bookani oyo biso tobandi nanu te
na ba commission andenge na ndenge zal ko salama na makamu mandenge na ndenge mazal ko salama wana kati na mukilima biso nzambe tata koliezo musantu moko te ya misalaki moko tempe ya salamaka na satana banyoka mibale oyo na moni bakay ko bwaka na kati na ibale nzambe tata koliezo musantu ezali sekite mais ezali ndenge wana nzambe wa biso dikolo nzambe wa biso ase bele banyoka oyo bakandeke kokosa mama Eva bango wana nde bamibwaki na kati na ibali bango bakozalaka kuna te bakei libela mpo ate osalisa biso tozala na kimia préparation na biso mpo ate tosenga bolimbisi makambo ebele maza kotungusa biso salisa biso salisa baninga na république populaire du Congo oyo ezali kobengama ndenge wana esi emesani na kati na monoko na biso mais bango moko balobi te république populaire du Sous-Souté mais république du Congo nzambe tata koliezo limu centre monseigneur Nkombo na baninga na ye papa Milongo oyo abengami nde premier ministre lata ye poate na pwana kopona gouvernement ya sika nzambe tata koliezo limu centre ndenge banda mokolo wana balobaki ete biso tositomeki tokoti na banganga ndenge na ndenge tokoti banzila ndenge na ndenge kasi tomoni ete malamu nde tozungisa dikama na biso na nzambe pamba te eloko moko ya makasi koleka libondeli ezali te yango wana bapesaki mokumba wana na ye nganga nzambe nzambe tata nkolo yesu mosantu kokisa bango po ate batumbola mokili mwa bango ezala na kimia batambulisi yango ndenge yo ozali kosengela tozali na elikia nde biso awapia ekoleka bele ndenge wana soko tozali koyeba yo nzambe na biso soko totali banganga nzambe bili baza kulungwa mokili na mokili bakoya kulubela biso likambo ya yesu ekokaki na biso ete toyiba yo tosalela yo na solo bango moko basi balobi ete awa nde mwinda monene ezali bamosusu balobi ete chaque 2000 ans makambo bakosalamaka na kati na mokili sikasika wa bajungisi yango na afrique ekasi biso baafricain tozali koyiba bele tosali applaudissement pamba te tooki ete bato wana bakomemena biso bahomme d'affaire baoyo babengami bachrétien bahomme d'affaire molimo bakosumbaka yango na mbongo te kasi tosali applaudissement makambo ndenge na ndenge tondimi tika te conférence nationale na biso ezala solo eloko moko ekitoko baoyo nyonso tu bakozala kuna na baparti politique nyonso ekozala kuna na baoyo bazali na baparti ndenge na ndenge na baoyo bazali na mouvement ndenge na ndenge bakenda kuna bakolakisa ete solo awa nde likambo monene esalamaka paradis terrestre toyibaka yango ntina te nzambe tata nkolo yesu mosantu yo nde obongolaka eloko mabe obongoli yango ekumi kitoko ndenge tookelaki na ntongo na tata kompenda nzambe tata nkolo yesu mosantu kimia na république du Congo salisa bango okosalisa biso okosalisa na Angola okosalisa mokili mobimbo wa Afrique Europe Amerique Asie na Oceanie nde maso makosalama ndenge bino bolingaka na nkombo na tata mwana pia elimu santo amen nkombo ya tata mwana pia elimu santo bokamo te pani nini ye papa bandili ndenge wana likambo ezali soko nzambe azalaka te nde mpasi kasi nakolobeli yango ntina mingi te pamba te nazali na Zaire me ezali mokili mwa papa si moke mbango lelo oyo tozali mokolo monene le 9 juin tosi toyibi malamu
nde ezali mokolo monene toye koyanga nawa mwana papa Simoki Mbangu ndenge nga natangilaki yango na kati na mokano nzambe na tongo basumbaka bisu na motu ya monene basumbaka bisu na motu ya monene na ndenge nini ya solo soko obengami mundimi kuzala mundimi ya hypocrite te zala mundimi ya solo basumbilaka bisu na motuya makila ma mwana mwanzambe motangaka pwana ntina na yo na ngai ekasi pasi na bisu isilaki te Papa Simoki Mbangu oyo azali papa na yo ezali ya papa ya fuma ndongo te azali papa na yo tala nano ndenge na pasi mpasi yango mpo na ye liluba na ye tosi toyibi yango rien à faire il faut mutu mwindo akoma mondele mondele akoma mutu mwindo tosi to kaka yango mbala na mbala soko amoni mpasi na kati na mwandako na ye 1,80 m de long 80 cm de large ezalaki mpo ate solo tokoma bamondele lelo tokoki kovwata ndenge nini tokoki kozala na mayele ndenge nini otunda na mbongo ndenge nini osombi baavion bamasuwa batrain bavoiture ya ndenge na ndenge kasi eloko moko ezangi yo ozala savant ozala na badoctorat ya ndenge na ndenge kasi okosala eloko te soko tozalaki koluka il faut la démocratie ya la démocratie bamemini biso yango na beaucoup de fracas biso yon surtout démocratie mais ndenge toyibi yango ntina te tala nano ndenge tozali kobomana kosala makambo oyo kokosalama te mpo na démocratie na bamundele esikasika awa mpo na démocratie basali unité moko kosekana te basali unité ya kosekana te baoyo babengami ete bapauvre bazali kosalisa na bango na baoyo batundi na biloko oyo ekoki kasi na biso na kati na afrique eske démocratie yango eti biso esika moko boye ekaboli biso na kati na Zaire eti biso esika moko boye soko tokabwani ekokaki ete solo soko bango basali ndenge wana tozali kokopie bango bato bamemini biso démocratie bango bazali kosalaka unité monene mpo na biso unité wana ezangi me biso olie tozala mayele tobongisa tozala très unis pamba te biso bato nde toleki pasi na bato wana lelo oyo soko balobi ete bakotinda biso miliki te ebie tokolia lisusu tokomela lisusu miliki te soko balobi tokotinda basardini te ebale yango wana bambisi batundi kasi tokolia yango lisusu te mpona nini bango basali oyo ndenge nzambe atindelaka bango ekasi oyo etindelaka biso nzambe mokolo nini tokosala yango ndenge nalobilaka yango na radio na tongo yesu apesi biso likambo moko kitoko kasi tokoyibaka yango ntina te mawa elaka wana apesaki ete na kulungula yango epai na bino mpamba te bookisinga soni na kopesa yango na libota na bato ayibaki ntina ndenge nalobelaki na mokolo mayenganaki mbanseke américain oyo aye koteya biso alobi ete
oyo amemesaka nkolo yesu ekuluzu ezalaki muntu mwindo azalaki africain mbala na lubi yango kasi peut-être croire yango ezali pasi mundela ekulu baba beti maboko idi ezalaka muntu mwindo atiki kuluzu esika wada babakisi nkolo yesu fini balobi lisusu ntina na moto wana te ekasi biso recherche na biso malgré tout sali bakala si ndenge na ndenge na ba recherche na biso tokucherche te to découvrir likambo nini esalamaka esika wana nsima na ye akendaka kubumba na wapi alongwaki na bilanga na Congo na machete na loboko kuna na Israeli heureusement tokaile kuna mbala na mbala ndenge ngana kutambola kanga moko te pamba teta mususu na kokuluba mutu mwinda lubi yango to kokunima te mais pourtant kuna zamba ezali te soko bazalaki na zamba lokola biso ndenge mususu kasi kuna zamba ezali te mabanga na zelo maya kumbela pasi belena maya Jourdain kuna na la mer morte du susu mais oya luwaki na bilanga na Congo na machete na maboko akendeke kusala wapi kasi au lieu de réfléchir ezali te baokisi soni alobi bon lokola bosali ngai boye tokotala nakolongola yango nakopesa yango na libota na bato bakobimisa yango mbuma kitoko tata mama mwana papa Simoki Mbango likambo yango bosiba okaka yango balakala kasi apesi biso condition nazali korepete condition wana mingi toloka liboso bokontina likolo ya solo bana papa Simoki Mbango bacholi biso bafingi biso basali biso makambo ndenge na ndenge bamama mikala 40 ans de relégation pana nini pamba te balukaki li bokonzo ba likolo yo manso makopesa mana biso ya solo biso eloko moko ko kuzanga biso te kasi soko tozali retardé ezali faute na biso sikasika balubi na biso kosenga pardon batu mingi bazali kuyima meme na kati na biso tokosenga bulimbu sinatina nini tata mama bongo wana azala mondimi ya solo basumbaka yo na eloko moko ya mutuya makila mayesu matanga papa Simoki Mbango atikali na kati na boloko 30 ans bamama mikala basali 40 ans de prison poate yo na ngai tomona na bato lui était à chaque 2000 ans makambo makozalaka bapesaka liboso kuna ya mibale kuna oyo ya misatu ezali ya yo africain est-ce que tozalaka na mayele te po ati to raisonner tokanisa likambo nini wana elobami boye batata na bamama totya molende solo nzambe alingi biso zayiwa iba malamu mukumba yo nzambe apesi yo angole busana mukumba munene nzambe apesi yo congolais kubusana te oyo so jui apa Simoki Mbango lobi liboso na braza bango Zaire sima makambo maso maleki liboso na braza sikasika basilisi conférence na bango bajui premier ministre bapemi mwa moke kasi makambo asili nanu te est-ce que baluki liboso bokonjana likolo lelo bakusukula maboko bango nyonso tu na pays mobimba bakusukula maboko bachi na kati na soko sana soko eloko nini mwana moko ya Congolais akenda kusukula maboko na ye esimane yangu tangu nalalaki na mbeto naza kolandaka na ma television mokaizandanga na chambre naoki tata moko me bino bozala kusala mayele est ce que bino bolingi ne ngai na jungela lisusu medaille oyo nga na bwaka nakenda kosomba lisusu bashene
obe na commandé ba médaille mosusu wana na boyi ye boyi na ye kusumba lisusu ba médaille na ba shele malamu ne ye nzambe abongisela biso batata na ba mama tolokale boso ko to wali kono tozali kokende lelo le 9 dimanche le 16 dimanche mosusu le 23 dimanche mosusu le 30 muntu mwindo mawa tobe yiba nano isika ni tusito komi le 9 le 16 le 23 le 30 juin na lobi nanga dikambote tozala na préparation monene tozala na préparation monene po ate tokota na tango mosusu basengi tokosenga pardon kubanga na yo tosenga pardon totika mabe tango bajene bazalaki koya wana bomonaki mopepe makasi oturbe yo wana eke kokutana na mwana na biso yo moninga na tela miake tina mosusu te pamba te yalinga ga kutampani mwana na ngai akade ne wapi longwa na tango na 1991 tondi mina bango lisusu te bangwana ba yakucheka mulende wana tikate to tampani mwana wana mpate ye na de la ville toujours mouvement kitoko ba jeno ye balinga ba yakukonye mwana na bisu pate bakende ne okende ne wapi na sikabisto telami Nzambi akayifuna ke kupanza paparasole alingako kutampani muntu memwaye ndi susute paparasole ifuna kumakantengelesi kunangala libe au revoir mutamuntu leka na yo malembe tikela bana na bapa simo kimbango basepere na bango kimbangiso ye yangwana ba mama na batata totia mulende mikolo na bisu mizala kokende lelo le 9 le 16 le 23 le 30 juin maninge anzambe nakumuna tata mwana pia ile musanto amen Zé il sens sur le bendele diadie bendele Congo dit est-ce que c'est il sens sur le bendele diadie mbina qui dina bonso boum alors très rapidement moi papa c'est moi qui me manque quand tu m'as parlé pour l'homme 1919 au terrestre il me donne des informations et j'écris une lettre ouverte à Bill Clinton. J'ai été reçu par le président des États-Unis ici à l'ambassade où j'explique les choses. Vous verrez que ce drapeau là, il y a deux triangles. Il y a un triangle rouge, il y a un triangle vert et il y a un triangle jaune. Et j'ai dit ça à Bill Clinton en 1999. You should know, we are African. We got a power, now we take control. We don't need again your spirituality. Donc on n'a plus besoin de leur réseau spirituel. On n'a plus besoin de la franc-maçonnerie. On n'a plus besoin de la Rose-Croix. Nous, c'est Papa Simon qui manque ou qui a gagné un Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, qui va nous guider. Alors, je disais à Bill Clinton,
que quand vous verrez le drapeau là où je suis venu sur terre, Congo, Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, parce qu'elle est maçonnique. D'ailleurs, le mausolée qu'ils ont mis là-bas, le sanctuaire mémorial, c'est un Kadiapemba. On va l'enlever au moment mort. Donc, je disais à Bill Clinton, on va pas le cas est-ce que vous avez ça? Le rouge là, c'est le premier triangle. Le first triangle. We talk about the slavery, le commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Ils ont bien fouillé les hommes, les Amériques, c'est les Serbes. Donc on était dans les difficultés. Mais je disais que le jaune, le jaune c'est symbole de lumière. Et bon, yellow. Or, yellow, siko. Alors, tu viens de ce qu'on appelle le triangle vert. Le triangle vert, on a fait ce qu'on appelle on a quitté l'Afrique, le Cap de Nouvelle-Jérusalem. J'appelle ça cité de Manasanda, le 17 septembre 21. Il dit ceci, on est au chapitre, je veux le résumer très rapidement. Vous verrez, papa Simon, c'est pas Simon qui parle, hein. Il dit ceci, il prévoira dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Tata Simon Kimbangu, donc de Dieu, de Saint-Esprit. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser son œuvre. C'est pas Simon qui me parle. C'est pas Simon qui me parle en Manasseh 1921, le 10 septembre. Alors, s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Pourquoi le 1905? Pourquoi Arcide Briand? Pourquoi Jean Jaurès combattent le spirituel en mettant en place le 1905? Alors, pourquoi Simon Kimbangu dit, on est en 1921, le 10 septembre. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever un petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie. Et pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose de signifiant. Pourquoi tuer votre prochain? Voilà les guerres. Pourquoi espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu nie le temps. Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Le document que je voulais faire partager, c'est ici, quand dit ceci. L'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec ma arrestation, commencera une période de ces persécutions. Pour moi, même, et un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme car l'Esprit ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle est notre contrôle. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres, donc les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les forces occultes, qui crient des erreurs au Congo et en Afrique en général, et d'ailleurs le monde, qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et tous les hommes du monde entier. Noir donc le père de toutes les races. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, voilà la phrase fatidique. Papa Simon Kimbangu dit, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Voilà comment j'interprète la phrase et la persécution commence. Car le fondement spirituel est mort et que nous connaissons aujourd'hui sera fortement ébranlé. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions
ceux qui nous dominent aujourd'hui, et nous serons les mettre chez nous comme ils sont chez eux. Et finalement, ils seront contraints de soumettre nos décisions. Le Congo, en 1921, le 10 septembre, le Congo sera libre. Et l'Afrique aussi. Il signifie ceci. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique. Ouais. L'exemple propre. Ça y est, vraiment, ça il dit pas ce moment dit. Le Congo sera libre. L'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Occidentaux. C'est que nous vivons là. Et puis, il dit ceci, chapitre 10, verset 10 donc, il dit ceci. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Oh, au nom de Jésus, les gouvernants de l'Afrique entraîneront sous le conseil des Occidentaux. Leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes, voilà, où nous sommes, quitteront l'Afrique, dont l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux, anglais, chinois, dès que nous avons l'excellence de... les Gaulois, les coqs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Augustin. Non, j'aime pas le terme, c'est pas approprié pour eux. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Combien de jeunes meurent ici? Verset 12. Il faudra une longue période. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape où nous sommes actuellement. C'est quoi la troisième étape? C'est moi qui a gagné l'esprit de vérité. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Le roi divin, c'est un nom. Mais roi veut dire remettre l'ordre intérieur. Comme roi. R-O-I. Remettre de l'ordre intérieur. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a autant été maltraitée et humiliée que cette pigmentation. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Papa Dengue a dit Bolingo, Nibeko, Nisala. C'est ça. Donc l'amour, Bolingo, Nibeko, Nisala. Donc, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, je rappelle, on est le 10 septembre 1921 en Badassane. Nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr. Je suis en train d'expliquer par rapport à ce drapeau Congo-là. Congo Mbanzaki Mbango, donc ex-Brazzaville. Ex-Brazzaville. Mbanzaki Mbango, donc. Car haïr son prochain, ce serait contraire à la bonne nouvelle, donc l'évangile. Ça, c'est en résumé. On a dit un mot. C'est Diane. On ne peut pas rester un mot. Mais. Makamomabina. Ekimi. Naza Susunayote. Sikoyo, Satanane, Natio. Contrôle les années sous-soutés. Donc c'est ça. Ça c'est l'esprit de vérité qui parle. Papa Simon qui mango Kiangani.